Yo pour sambi na CFMC. Bon, ngana za ko kene na CFMC mena za sambela kuna te. Na ibi mwa batu ya CFMC mingi surtout ba missionnaire. Même ya kala même ya sikame. Ngana za ko sambela na fait pa gonza mema na kisasa. C'est bimeli ya ouais. Nda kunonde esambwisi CFMC ya mama langi. Sana au-delà ya 30 bino na mama. C'est ko yebi Élysée banda bo mwana. Na ibi Élysée banda bo mwana. Banda libumu. Ngai na yebi mama na mapasa poto za ko futela en diagonale. Na bango na lupango na bango. Na ye na pokwa na ba 16h. Na tala bo Élysée amuni ngawa. Tango amuni ngambala muka kuya papa limsanga na makambonga na zo sala bino. Ngabi olimsanga na limso na makambo yo zo sala biso. Quel makambo? Élysée wana na zo lo parce que azo yango na CFMC. Ngana yebeli Rachel. Mama Sephora yaki après l'église ou bien yo muto yali yaki na l'église à CFMC. Ayeko yeba mama Sephora nde tango ba ye en tant que missionnaire. Yebisanga nano. Ote mutazo salama be eza papa nanga David ngabi namoni mutu ne nanu bongide donc tata. Oh eza kaka maladi oyo ezui mwana ya mutu puisque biso awa to salisaki nani ye nini te. To salisaki ye contrôle ya mutu wana te. Eza ka ba kisi ba pesaki ye pona ko maîtriser nanu puisque il faut lala. Ba o ba ke ko salisa ye kuna na kisasa ba kangie na maladi ya mutu. Faut pas traiter malade mutu pali cérébral eza ndengwane eza ni ko sala be mission mama koto ko sala be mission na Kinshasa n'en parlons pas bilonge on dirait bino pe bo se penal kama boye bana pe hein. Aza mwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukundima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesika na longo na Nzambe oyo mabenga na makomi Yo pour sambi na CFMC. Bon, ngana za ko kene na CFMC mena za sambela kuna te. Na ibi mwa batu ya CFMC mingi surtout ba missionnaire. Même ya kala même ya sikame. Ngana za ko sambela na fait pa gonza mema na kisasa. Na Kinshasa fait pas konza mais malamu ya papa idina bala. Voilà, papa makam oyoyo ezoleka na ndaku na makamone se bimeli ya ouais. Ndaku nonde esambwisi CFMC ya mama langi. Yo obali mama bozana mbula boni na kacha bolingo na bino na libala. Pona ko maîtriser bombula nde côté wana nga ezaka ngwa pasi. Bozana ba 30 quelque. Moi na bino bosaza na 30 ans. Yo po ebi papa. Ya c'est zonga na plateau pardon ko bimate. Donc papa moi na bango bosaza na âge ni. Azana c'est quoi kokisi na c'est 30 ans. C'est que bino boza ba passe. To na mona bango pe. Voilà, c'est que boza na au-delà ya 30 bino na maman. C'est que yebi Élysée banda bo mwana. Na yebi Élysée banda bo mwana. Banda libumu. Ngai na yebi mama na mapasa poto za ko futela en diagonale. Na bango na lupango na bango. Wana na to balani te. Na yebi déjà famille na bango. Tito bandi ko lingana na mama gi oyo. Mwasi na nga donc Élysée wana zo kangama na mama na yeleya tango bazo teka makala na point. Wana tozolingana na ye ti to ye ko bala na. Ona pese mi mama leya ya Élysée. Ata yo moko. Makamwana tu na misu nanga. Ti lelo biloko wana ezoleka ngai donc ezo salanga pasi moko ya kusakana te. Même c'était avant-hier. Ponga na loba makambo Élysée we leki trop azo sambusa bakomba bana ya nani ya batwanga na Nzambe donc esimbate. Ayawa. Namoni afuka mimbala moko. Pardon papa bandela vocal wana please. Avant-hier. Lelo to a dimanche. Elisa zaki a jeudi na ndaku na yo. Akoma kia. Zela papa zela micro ezongelo bandela vocal wana. Go. Na ye na pokwa
na ba 16h na tala bo Élysée a muningawa tango a muninga mbala moko akuya papa limbisanga na makambo ngana zo sala bino ngabi limbisanga na limbisanga na makambo yo zo sala biso quel makambo yebisanga na ote limbisanga vraiment papa zela to kisinga na miso na pamsa na poko na ba 16h jeudi na ba 16h bo limbisanga tutu azaka ya kufuka mazozi le siko ordre nga pona yebisa yeke na limbisio tele mangabi ngana ko limbisa mutu kaka boite na yebili kamuna sali yote nini te kaka ba après na limbisa yo esimba te dans ce cas to benga Israël na baleki na yemsu bana oyanga ko ba mapasa wana baya to bengi Élysée aza deja wa siko Élysée tango yo kinde ngwana Élysée wana na zolo parce que azo yango na CFMC ngana yebeli Rachel pum obo maîtriser kaka bino boko mobenga seke bolingi bo sala émission to sala émission ba journaliste baza to sala émission to zo benga bango po mikolo kuna na kisasa to yuka kuza kuna me mbala moko komi yako o sauter o zui pepo ou bien nini ti komi yako ote ngabi bon na lina tuno kam tuna moko po na lingi ko landa ba makambu na sala ngwe la cité avant boye banana mama Sephora Mama Sephora yaki après l'église ou bien yo muto miyali yaki na l'église à CFMC. Ote bango ba yaki après. Ba missionnaire ali boso yo yebaki bazaki banani. Ba papa Jérémie banani ba kendeki na bango no. Moi nungu ezaki na église awa. Bango ba kendeki na bango. Nde ba tindaki ba mama Sephora ba yi. Ba mama Sephora wana ba bandi ko kutana na ye aye ko yeba mama Sephora nde tango ba yi en tant que ba missionnaire. Aye baki avante. Ba yawa mena siko yango na tuni akomi mama na yo na ndenge nini mutu oyo yo yebite aye kokuta yo na kati église. Ce soir, une personne de feu. Je vais appeler la servante de Dieu, Sephora. Yebisanga nano ote mutazo salama be eza papa nanga David ngabi namoni mutu ne nanu ebongide donc tata Tezela. C'est pas vrai. Donc yo yambi passa kayo senga pardon que naza mwana bino na saki bino mabebo limbisanga nde na kose maka. Et comme asuka bimu tunasa mabeza nani? Ono mutazo salama be eza papa nanga Paul David na kekuna baboyi ko yambanga tutunga bi tango alobi kande ngona ngabi te azobela kaka. Nini sate ngabi ngai eloko na kangeli yo wa il faut ça la démentir. Soki penda ya solo sambelaka. Oloba ke vraiment ngana salima be bolim sanga bolim c'est ça le loko mokote ndima kaka ote abulu mukia wale kisi ko destination inconnue dans ce cas ça na point noir na point noir on a pas c'est na luki na komone mais adresse appel sanga hôpital Cissé hôpital général Cissé ala l'hôpital zola la kuna bo place au vendre ça te awa kimagina hiyo asa ko vanda wote siko papa pona yo bato balobi test ADN yo zomona likambo ya test wana eza ndenge nini to banda test pa ya nani selon yo mais makambo ya test ADN il faut que ne kisasa awa te nani oto koko zwa to sala ni test ADN comme eza bato misatu baza wana na kati 4 kutu na koloba ya liboso papa David Olangi ye muto alate kulunso oyo ya likambo ya yebite mena tozwi nani mama Sephora oyo azolo baki aza mama na ye tozwi papa oyo abotie tozwi mama Leya bango misatu asalisi test wana toyeba siko muntu ya liboso fo abanda test eza nani selon yo ko sala test papa na mwana to ndenge te po tozawa azana ba papa mibale papa oyo ya liboso te azana kwa ba papa mibale ba mama pe mibale selon ye
azana papa Paul David ayara yene na suka mutu abokoli yen selon ye papa oya banda bo mwana tout ça place bagenda ko tike selon nga zobita solo nda papa Paul David ayeko yebeka na 27 ans de bolo basa na 27 ans mutu fa banda teste na bango baleza nani pona ngai makambo kuti ya teste on ezate makambo wana wazoloba neza lokuta makambo ça ba teste ezate parce que za lokuta makambo wazoloba teste ni ba sala makambo ça teste ezate. Maman, s'il vous plaît, maman. S'il vous plaît, te elongelo belote. Maman, biso na Congo a journée c'est moi le ben na Kinshasa. To koma okokana. To koma loka to zaba mapasa. Nje to bimanda ko te po biloto zolia. E abilo momboye, bato bazo tonda kate, bato ba olia na pasi. Nde to koma okokana biso. Même atanga na to kokani. Ce ba biso na big grand frère na biso mabundi e kokani donc kokana na Congo eza na même ba chinois ba kokana ba onyo surtout au monde na chinois o ebate au chinois na mona ki na landa ke mission moko balobi que famille na bino bondimi test et salema ndeko na bino moko aleka na émission na kin alobi que famille papa Félix papa nani Félix papa Félix bandimi test et salema vrai ou faux? Ceux qui bandiment qui testent et salama parce que pour na ko casser Élysée ndenga zo wanga na bango pour pas l'accès na bato nyonso ke azamu mwana na biso mais toi qui na posa au sala test te ceux qui ton ndima ki bandima ki ko sala yango bobo ya test poani to boya yango te tozo boya yango te ceux qui ba biso to sala test to ko sala ata yo ba benda makila na yo eza problème te mais ngana ko préférer ba sala ka test bien ba sa na mama Léa mama na ye te vome basa na papa po papa nde mutu aza base ne mutako apesa mwana alors o ezepa na yo ezala pe Élysée vome basa le pa na yo vomie basa la papa parce que tout le monde a pe yaya na leki ba ko za pe ba groupe différent ezalaka tena de ene kipate makilo ezepa elongo bonne ba binga bino bandiko obangi test jamais oya kina brutalité comme kita bazwa makila na yo bakendo sa test ngaso na moni na mpo le msusu ba mikolo ba ondima te mais yo lobi ke yo za yaya soki to bazwi mbongo ke muta mona ni mbongo ngo bazwa yo kendo sa test ondima mais soki mbongo mona ni bazwa na ke sa test na kondima bozo banga test pona mbongo ezate to bo banga test pona makila za bino te bozo banga test pona nini ondimi mbongo mona na ko sala test na ko sala ngo nakosala ngo pona ko démentir makambo Élysée zoloba là tous ça d'accord voilà na moni mama pesa la chon dira linga bimanaye hein mama komi o bimanaye mama yaka to conclure ma loba suka merci mama la chalinga bimanaye na banja to komi kokita est-ce que ce que Lisa le biazonga na maboko na ndako okondima bon nakondima puisque aza mwana na ngai soka fande pa na ngai tate pa yaya ko fanda oyo nani voisin na ngai to kangama na ye ndako oyo c'est Lisa yaka mkolo Lisa yaka mkolo ona utaki na Élysée na nani na CFMC na yaka na yetanga ko yaka na ye na ndako frère muto asimbisa kanga ye OK to zo aiso to telemi yende to sukisa na ye liloba suka na yo liloba ya suka na ngai na émission mkola lelo bon na pesi basali nzambe mbote na bandi na papa Alain Gabriel ti suka na mama Nise elongo na bakoko nyonso ya mama Olangi bon na ba nani ba missionnaire nyonso na basali nyonso tu ya nzambe mokili mobimba sika nani CFMC mondial ezali ndenge bazolanda ngai mama Leki oyo nyonso tu ewuti koleka awa ezali lokuta eza nango ya solo te eza kaka maladi oyo ezwi mwana ya mutu puisque biso awa tosalisaki nani ye nini te tosalisaki ye contrôle ya mutu wana te ezali kaka bakisi bapesaki ye mpona komaîtriser nanu puisque il faut lala ba oyo bake kosalisa ye kuna na Kisasa bakangi ye na maladi ya mutu faut ba traiter ye maladi ya mutu pali cérébral eza ndenge wana eza bolimbisa ndenge bozo kolanda boye bolimbisa
donc ngai mama leki ndenge mwana zoloba ndenge wana ezali ke ngai nde mutu nalobaki na papa na yeke papa Paul David azali papa na yo na mama Sephora mama na yo po donc bapesa biso mbongo ataki mobolango elati ngai nzoto ata nzambe alobi ke a partir ya lelo na kopambula yo te nga na yebi bien que la bénédiction de l'homme c'est les enfants ndenge nzambe alobi na nani oyo na nani na Psaume 127 eza ndenge wana naza na bana na ngai 7 naza déjà na bénédiction na ngai ti mokolo nzambe akopesa ngai apesi ngai nga nakoki koteka Élysée te to nako former teke na former ke tika na former non sengi nani papa David famille ya mama Olangi David na bandi na papa Alain Olangi bango nyonso tu na bakoko nyonso tu na sengi pardon na bandeko nyonso tu bazolanda ngai ezala ndeko ya famille ya papa Olangi bandeko ya famille ya mama Olangi na bandimi nyonso tu ya CFMC. Bon, na sengi bango pardon eloko nazo sepela na bango en tout cas nzambe merci na comportement na bango donc baza penza donc ngai basali nzambe ya solo pamba te makambo oyo ndenge ke mokili mobimba na humiliation bafandi kaka sui ezala nani oyo ba missionnaire oyo awa ezala oyo ba papa bebele bango nyonso tu ezala ba papa za bango tout bafandi sui na ba mama Rite bankadrer tout eza ndenge na kendeki Brazzaville na respect nyonso jamais mona ke mama yo longwa kuna mwana na yo longwa kuna to bafinga nga babeta ngai te do bazo zwango kaka au sérieux bazo mama so bamoni nga mama sambela nzambe akosala en tout cas na pamboli bino tika nzambe papa na mama Olangi nzambe continuité pambola bino banda papa Ale Gabriel na bana nyonso na bakoko nyonso pambola bino ba missionnaire mokili mobimba ndenge bozo landanga na basali nyonso tu ya nzambe o bana bino batakomba bino boloba bongo pa mama zo sala yeboye est-ce que makambo asali soki eza ya solo te est-ce que comme ma pe malédiction na ndako noto pe na libota na bino ekomema malédiction ekomema malédiction mais nzambe ayokela biso mawa puisque soki biso moko ba parent pe tondimi ke eza ndenge wana donc tokoti na makambo wana ye azoloba biso pe tokoti wana ndenge mususu mais comme biso tozoboya na biso ezala ba yaya bazoboya eza ba papa bazokoboya malédiction ekomema te nzambe akoyokela biso mawa kolimbisa. Merci parce que so ezalaki famille ya mama Léa ke bazana simana yango ba osepela ke bazwa mbongo to tindika mwana biso to chaka après so mais famille mobimba atozolanda na ba baza kichasa na ba baza baboyi balingi di kambo wana te donc baza ko apprécier yango te donc avant ya CFMC na kichasa banda samba peka na CFMC te na bana osambela na CFMC wapi na bana osambela na nani na Mangembo église moko eza na Bandalungwa na Mangembo papa Espérant Bakad donc CFMC yo yeba onka awa mama Léa pasambela na CFMC asambela pe na CFMC yeti le lazane na catholique donc Élysée ayeko yeba CFMC ka na Brazza ka na Brazza ne makambo nyonso tu e bozata na mutu moko te eke na église aza ko influencer Élysée CCC boko mona takete Élysée est-ce que za mutu moko ya kati ya CFMC azo tindika ete bon bolandi bien bon nandimi te bata CFMC bakiko tindika ye bakiko tindika ete maladi po bolandi pe mwana o awiti koloba na tofanda na kaluka tofanda ya diagonal do lipangu na bango so telimbo na lipangu na bango zo mona lipangu na biso do mama na ya azali camarade na ngai ozo mona ndenge azoboya puisque ayebi banda bo bébé mwana o awiti koloba awa azali camarade bana na ngai mibale bandi na Israël tina timba na nzusi eza ndenge wana. Merci po photo pe ezali kamwa musika na koki kamema ta sima na kolukango photo ya mwana oyo bomona photo ya mwana oyo awiti koluba awe longo na bana na ngai photo Élysée ndeti lelo ya bo bébé na bimite hein lakini eza na okekuta ngo maintenant siko mama na linga tuna bino mbale na bitena na ko répondre émission zokoba ka mokoni bo kata pe ko sala émission po yo na kini ko sala émission mama koto ko sala émission na Kinshasa n'en parlons pas bilonge bi on dirait bino pe bo sepena likama boye bana pe hein donc bozo ko sala ka émission
bon eza koyeba na te ezali eloko après ngabo yamba nani supo tozoyeba pe famille nde bomemela pe makambo pete eza bemission tozosala te nde soki tozotinda babiloko ya ndenge wana makambo ya ndenge wana ezosala mpasi mosala ya nzambe réputation na ye ezobeba ezobeba na mama Sephora donc yango wana ezosala biso mpe totinda oyo ya biso mpo bato bayebake nyonso tu wana oyo Élisée azoloba eza lukuta boyebi famille ya mama Sephora nayebi te nga mama Sephora nayebi ye kaka ye moko ndenge ayaki ya missionnaire nani nayebi quand même ata mama na ata tata na ye nayebi bémission okoba ti wapi ndeko Israël bon bémission okoba lisusu te c'est parce que tolukaki c'est moko akitawa azwa bapreuve nyonso oyo esalamaki awa na point noir je crois biso déjà voilà biso tokei papa totiki bino nayebi te soza liloba suka namoni papa zotala liloba suka eza te ici non déjà donc merci beaucoup na ndenge toyambi bino merci vraiment ndenge wana natiki bino nga na kei to continuer mosala voilà zonga na merci beaucoup ndeko Israël bémission to andako lobeko ko bati wapi bon bémission ekokoba lisusu te c'est parce que vérité yango bokomona jamais ni Israël ni mama leki ni bandeko nanga baleka encore na émission ata motoyer to boya yango carrément c'est parce que soki to tindaki ba biloko wana ezali po to bisabino vérité ya makambo émission moko te ko sa masusu donc papa isika Elisa ya keza awa oyo azali voisine nga tokangami na ye ndako moko voisin tokangami na ye ndako moko ye moto mokolo nazwaki Élisée na cité de Victoire ye nde moto asimbisaki ngai ye toyaki na ye na ndako yeyo frère. Bonjour frère. Bonjour maman. Bonne. Ça va maman. Oyebi Élisée. Nayebi Élisée. Oui, qu'est-ce que oyebi ya Élisée? Nayebi Élisée parce que maman leki na avant la place moko na ngai. Est-ce que akoyaka mokolo mosusu? Bon akoyaka na église bayina ya babengi nga na moulin mwana sala na moulin kuna babengi nga na yo mema ye na ye na ndako evanie na yite to tie na ba faute to ki akomela masanga to ya ka komela te evanie akoyi na timota taper crise ba meme to tie na ba faute yinga pe na bimi après na sima mikolo ba meme na l'hôpital ba sali ba pese ba kisa meli akomi bien deuxième jour akomi bien ye moko même azol la mkana tonga azol lamba banjungu li place wa lamba kango yao awo azwa yango place Elisa lambaka. Voilà. Mais fête uto le kana ye motalamba ki bato tuna biloko to li ambiance na kati ya lopango oyo ekomaka dimanche moko boye ya yawa na moni abimi na ba valise kuna na ko tuna o akeki donc yango wana to komo yo kaka ko aleka na télé aleka na émission yango wana tozo kamaka. Merci beaucoup o to kozo awa yango tozo koba ndeko Israël ozo memanga lisusu wapi toke wapi boye. Bon, toningi tokende na site na biso na siège bo mona pe ba encadrer baza kuna na laksayo classe Élysée comment Élysée zolanda enseignement bo mona pe bana kasi na bango baninga na ye ba ko ko témoigner. À suivre. Merci. Je pense pour Tanga, pour la paix avec Dieu, donc fondation, dans ministère, dans fondation Langui, Wosho. Donc Naza Awawa, toujours Nandeko Israël, voilà, Ande Bisika, Sifemsi, et Zalaka. Sifemsi, Point Noir, et Za Awawa. Tozoko toujours, tu éviter la msoupe toko, t'ana Elisa, ouais.
bokokutana pe bon nayebi te so tokutana awa c'est parce que alobaki ke akozala na enseignement yango nalingi namema yo na classe na bango totala même si aza te to nakopresente epa encadré na ye même baningane ya classe bakotémoigne bayebi. Voilà, à suivre. Bina na yo. Vandi saye. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisitana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata